Eh ben, Maria Tumba pesi vertige na TikTok lisusu. Cousine par alliance ya Kevin Abimi. Tala ba jaloux na vie ya nani ya Maria Tumba. Pourquoi nyonso wana kaka po aza na mobali akipaka ye bien, alengelaki bien, likolo nango Maria Tumba mobali na ye Kevin aza kaka na 22 ans. 22 ans mwana 2001, mbongo ebele, mayele ebele, likolo nango love, cousine par alliance ameli pema, abimi voir même ndoki yango Mervin ata fingaka Maria Tumba, mais bon asala pe bien apupula propre cousine na ye po ba cousine bango pe kaka bazaka bandoki ya ba cousine na bango na histoire toyebi yango tsor mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Kevin Issa Kevin, jeune moko travailleur na 22 ans, akoma déjà patron à bosaka dire, master ya ba Inos B, le grand mopao ayembela Maria Tumba nzembo, abetela mwe loko pona Kevin mobali kaka ya 22 ans, mayele belé. Alors bana TikTok batali aja Kevin, batali Kevin, biso tozali awa bana 22 ans, bana 20 ans, bamisusu 23 ans, na leki kaka na inane, mais Maria Tumba aleki yo na 5 ans, aza na 27 ans, bamisusu kutu bakomotia Maria Tumba 33 ans, mais Kevin Issa Kevin ye kaka Maria Tumba na ye, Maria Tumba pe koganga partout kazali na mobali, donc po pusa no tia litoi ata chef na musala, ata invité na fête, okoyoka soni yo moko pocha Maria Tumba litoi, po na kati ya fête yango nzembo ekobeta, papa aza te, ye azali, bato to bayebi oyo aza na papa. Donc Maria Tumba fidélité ya somo. Kevin babimeli na cousine, cousine akomi a papa oyo atinda na Dubai azaka papa na ote, oza adoptive, yo papa na pusaka wewa na njili. Yeya wa cousine ba cousine olingo bana cousine na yo, obimi boyo olingo bana cousine, non olingo bana cousin na yo, tala kutu ba ide kei na kota niao yango nazoloba cousine olingo bana cousine na yo niao napesi yo mbote na chateau oyo napesaka mbote te, mais awa ezali cousin. Kevin aza mobali, un homme fort. Kevin bandeko somo ya tro cousine azwi liboma azobelela
alobi asololaki na ye na Kevin me yo sololaki na ye oye na internet mpo na nini oye na internet mpo na nini opesi yango na Mervin opesaki ye matière alobi bato bakanisi ye lokuta bato bafingi Mervin nzoka Mervin azalaki na bamain noire nsima main noire yango kaka cousine ya Kevin na comprendre sikoyo nakomobenda bafilme koma Mervin afingaki cousine na ye bongo afingi na mama ya cousine oyo azali mwasi ya tata kulutu na ye naye kocomprendre Mervin atali modèle cousine na yaki asalaki émission atali susu cousine oyo azoyila ye bamatière oyo aza cousine ya Kevin alobi tala bacousine nde babomaka biso te Mervin atimba yango mpe aboti kitoko pa puru mwana bimi mbala moko Mervin atimba Maria Tumba leader mobali ya ngolo bogar na 22 ans mbongo ayaya wana ndezo boma yoka cousine makambo alobi papa na yo biologique aza na njili azopusa wewa okabele mbongo te ozokabela Maria Tumba soki Maria Tumba azalaki te kala wana mpo na nini boyebisa Kevin teke asunga papa oyo apusaka wewa ozwa koyebise kaka sikoyo ntango azogate oyo aye madame ayaya mobali lokola Kevin na mwasi lokola Maria Tumba quel love babiloko ya boye okomona ngo kaka na Karine Mokonzi na Maréchal Eka eveki kuli en tout cas mwana Karine Maria Tumba te telle mère telle fille bon bien sûr Karine Mokonzi azana mobali te aza mokeke ye mais bon la baronne mpe sabeta biloko wana alors mwana ye penza lobi te na bambo de 45 ans yo 22 ans oh mama zwaki 24 ans national niao na pesi yo susu mbote yoka mikolo okoma na 44 ans niao yo pe kaka mikolo ozalaki na 24 ans mbala bo 44 ans osa bon poani olingo okoma age moko na de king vali popa mais non yo bana na bakoli te ye bana bakola Marcusis Kelia Kenaya Kelian bakombo wana ayaya Maria Tumba di bonheur mwana ozobeta penza kitoko ozobeta penza kitoko surtout eloko na lesepelaka na yo modele ogangelaka love na yo te mobali na oyokaka elengi oui ata alobaka no te to alobaka no mayokaka elengi ozobelela na 5 continent modele kaka ya mama no Karine Mokonzi bayoka po tuni bango papa aza te so bazali balakisa yo za na ye oleke na ba age mozobenge papa tala respect Maria Tumba ondima teke un certain temps olalaki libanda on dirait penza mwana ndako yo kutu mwana ndako te mwana bamaser okola penza na lupanga bamaser balakisa yo modèle orespecte mobali nsima yo moko na makila ya mama no Karine Mokonzi kote rando ofandisa mpe makambo Maria Tumba Kevin en tout cas Isa Kevin kaka di bonheur nazo souhaité bino di bonheur bozosala plaisir ya kosakana te bato neti bino fo bozalaka kaka bozalaka elengi elengi gu
Mervin yo pe zala kaka ok zala kaka ata Maria Tumba anniversaire na yo zala kaka a partir na yo tozo comprendre makambo mosusu pe bongo te mwana olobi nini loba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.